baetoza présent na kati ya salle ke bazo entone biso cantique moko po tobanda baprogramme na biso ndenge topreparaki yango e nalingi tozala wana tozala déjà prêt parce que programme na biso ezobanda d'ici peu de temps. bonsoir. Ndakoya pena lingala monde na biso. Na kena ba congophone.
Kiamotekeno. Ce qui n'a pas le fort. Moyo weno. Jambo yeno. Ok. Messieurs, mesdames, distingués invités, excellents, honorables serviteurs de Dieu, cette occasion qui nous réunit ce soir, c'est à l'occasion d'une circonstance qui s'est passée il y a de cela 13 ans. C'est bien la famille Mbesa-Nkadi rend grâce à notre Dieu, à notre Seigneur, en cette occasion qui commémore la pose de la pierre tombale de notre défunt père, oncle, grand-père, et que c'est encore, qui est décédé en date du 1er octobre 2009. En cette occasion, ces deux fils qui résident à Londres, en l'occurrence M. Bienvenu Messalin et le patriarche Jean-François Nzubila, ont décidé de réunir la famille, les amis, distingués serviteurs de Dieu. Nous nous sommes réunis en ces lieux. Et ils ont commencé par organiser et aussi à remercier tout le monde respective. Nous vous souhaitons bonne fête et bonne détente dans le Seigneur. Amen. Amen. Merci. Merci. Et je crois que nous allons passer maintenant à témoignage et tous les membres de la famille au fait un témoignage à Malam pour l'illustre disparu et nous faisons appel au pasteur Bienvenu Messalin pendant que nous pour un témoignage pour encourager Namo Maboko. Pour la illustre disparu, Babo Oyo comme ça, Babo Bonaparte. Alléluia. Bonsoir à tous. Na pamoli nzambe na présence na sikoyo. Ba témoignage des abonnés bébé. Mais na lo waka mwanda. Papa abota ngai M. Simon Mbesa-Nkadi. Azali vraiment papa malamu. Alimbanga te banda bomwana ngai. Vraiment passionné. Azaki vraiment très colérique. Et puis Azaki Mouto a pour il faut oyi bakaye. Sinon te okokate. Azaka na une compréhension encore au balwa terrible. Sera lobi likamunaye et le senga kayo moko faut bona naoka. Soko landi amote na éviter. Et puis Azaka Mouto soki a tomboki soka gangi au monde de gagner lion zo ganga donc ezaki vraiment un mot ça m'a passé aux ana mutu loko na dictateur mais loko anga na zaki na yena yebaki na zaka ko comprendre kolanda et puis na ko comprendre que eloko moko ya zalaki na mwa ngai mingi faut tanga classe na tanga classe na ngaba na tanga classe na gardien jusqu'à na zo diplôme na tikala ko doublé donc ça là nga pena bien et puis na yeba kasusu que nenga na kola que so na outil classe na koti il faut na kota na chambre na bana otanga donc tant muta oti na nga déposer ile lokola petit o ya pesa na koza na teke na outil classe na ye ovandi de ba musuba za avandi a fungoli télévision na kola ko mote na outil classe na chambre na bani kotanga ko bimaka ko lia donc na zai vraiment ozomo na pena kotamba na linima na ndenge ya lingelaki mais sungai ngai jusqu'à ce que na ko za diplôme d'état na ngai et ça l'était na ko kota na campus mais comme on a beaucoup des alaraté
Net pendant ça attend à 83 pendant ça diplôme na 80 et 83. Donc vous trace ko âge wana eza les leçons sur abota manante. Sikoyo to kotsa ikongo pona bazo biso mais kombe bimate fa ina bana nanda. Mais mon père a obligé kana kinaka bolanda baku malgré kombo izate. Na mona ngoto mais le kola zaki ne na bana ba ke muto obligé kaba. Ozaika obligé ozoke na université kombo izate. Tu t'imagines? Parce que papa n'a pas dit faut qu'il y ait des gars, on a un coup, pourtant, comme au bima, prochainement, comme dans mon avantage. Et maintenant, on dérange, mais il n'a aucun. Et au sein de la pendant que n'a aucun, n'a pas ça la démarche, au sein de la bourse d'études hier. Parce que, avant de voir, il faut aussi un peu de bourse. Et au bima, dans l'université à Brabant. Et c'est là que tu as aussi un banzélé qui est sali qui n'a comme un photo. À ça, papa, mon gros, au monde, à l'ingénieur Manzela pour la savoir dans la classe et puis avec discipline même si na comme un âge à 19 ans même na balabala soka moninga na condition maka ko beta tu t'imagines moi à 19 ans au kolinopé à kutiona batu à sebeta betio mais lelo lem si moi à 19 ans papa obeto na nzelo mono toboki au groupe lem si kozongisa mais biso le kola bongote ya on a pas pour l'ensemble na papa botangai ala sanga nzela malamu ya on appelle ala sabana bana ngana nzela malamu naza mwana moko nzamba pesa nga asilisa classe avanda bien azala lupangu na ye donc c'est bien donc ça vraiment bien ya on azala na souvenir malamu na papa ya limbanga te ya on ngana pesa ka témoignage pour la tira na amen. Pour encourager le pasteur bienvenu mes salaires. Merci. Et toujours ça l'appelle cette fois-ci. Bote la biso na zongi lisusu ngai témoignage de ngana pesa bienvenue à mentionner en côté mais à mentionner le comment pour le Azaki un papa très dur et na kata dureté na ye ngana Zaki parmi bato bazaki ba réconciliateur. Dans un premier temps, il me prenait comme un ami, il y a bienvenu. Parce qu'il y a eu des problèmes, tout ça qui n'a eu. Ce qui n'a eu, bienvenue à ça que mon a bendinga nanda. Abadi ko besanga rapport. Talaboui. Ce qui beaucoup d'ailleurs dans vos aranaïs, ko sanakate, ko yebisakaye boye. Pour Azaki, éditeur, il y a journal Bilingue. Nazaki, grand fanatique, il y a journal Loa. Celui qui est sur le naïe, Azopé Sana, celui qui a un rapport, celui qui a un il va pour la naïe. Et chaque fois, ce docteur a bien venu avec cet art, tout ça qui n'a pas. Dame a envoyé Singapour. Puis tout ça, on a l'élo, mais tout ça, on a l'élo. Il y a mon peu de chaîne de sous l'élo. Il est trop dur. Il est ceci ou cela. Mais ma cambouana, il y a un autre l'élo, bienvenue. Donc, dans le sujet paquet, envers l'enfant, envers les enfants, pour aider dans le lobby. Bas à la madame ou la fille là-bas, puis va s'épanouir. C'est la conséquence, il y a dureté, il y a papa, il y a un autre monde, il est là, et pas la bienvenue. Amen. Pour encourager à Bobo, Baye Baranzete nyonso na mbuma na mbuma. Na bamitune belele. Tozobenga mama ndako. Ntango azopusana, to encourager mama ndako. Mama ndako. Mama ndako. Mama maison. Nzungu. C'est ça. Mbote lisusu. Ngai nazo témoigner pour la noko na ngai. Témoignage na ngai ezali boye. Noko ndenge balobi azalaki mutu na matata. Mena mutu na matata wana ngato zaki loko na mwasi na mobali. Ata noko atomboki ndenge nini. Ata bango nyonso bakoki ete. Mais soki ekomika na tour na ngai. Soki na akomi epa na ngai ngana okoka ye. Azalaki pe mutu akanda ya kosakana te. Pe eloko na nina témoin so na otémoigner yango te.
nzambe akosepela na ngai te naza ingrate noko na ngai ye azalaki commissionnaire ya libala na ngai mwasi na ya kobala ya lobi nga naza na nyesi na nga ata kitoko mpenza so omoni na miso libala wana mpe libala wana esalama nga naboyaka na modele nyonso menoko alobi okobala kaka mobali o nga nalobi ye wana kaka kobala mpe tina balaka mpe kaka mobali wana ezalaka ntango mosusu soki lozwani matata na ndako nokakende kobundisa mobali na ngai keba na yo na ye biso na mwana na ngai te keba na ye biso mais vraiment tobikaki na noko malamu soki azosala barelie na ye azalaki journaliste bisika nyonso ya kokende avant akende fayebisa ngai te ngai nake boye nakoti nanu boma soki nabimi boma naleki ponte noir nde nakozonga kisasa bisika nyonso noko na ngai ya kokende ngai nazalaki koyeba bongo ezalaki na mokolo mosusu noko topandaki aboye na ndako ayebisinga biye terese babengi nga na ekole ya mwana lero wana bienveni azotanga na markere ngaka nokokende abi me nga nayebi te eloko nde bakobengela mpona na banzela ngabi te nokokende kaka okende yoko solikamo nde babengeli yoko na mwana akoma kuna prefe ayebisi eke mwana na na ekole aza mobulu noko akota mukomprene alobi ngai mwana na ngai aza mobulu te seke mobulu oyo yo moto opesi yango na ekole nazokende kofundo na parke ezalaka te probleme aye na ndako aye koyebisa nga binoko okosiko mwana bayebisike mwana aza mobulu bateyaka ne mwana te abiteteresi nga nalobi mwana na ngai mobulu te nazokende kofunda prefe wana na parke ngabi ezalaka te mwana soki aza mobulu bateyaka ne mwana na ngai na ndako aza mobulu te seke prefe wana moto apesi mwana na ngai mobulu non est-ce que ça peut normal prefe apesa mwana mobulu ngazi yo dayeri napimi kopima na tiki makambo wana tika kosungola nga bon ça va tika nga moko kasi nakende nake kuna nayokani na prefe ayebisinga mama tata wana bino bovandaka ne ndenge nini ngako me tovandaka nde malamu paseke aza ndongo na ngai tovandaka ne tre babi te tata wana aza matata yangabi azalaka matata me ngai nabangi alobaki ande kofunaka mpo napesi ndani ya mwana na ye napesi rapport ya mwana alobaki ande kofunaka banda lelo ata mwana asali nini na ekole na kopesa su rapport eboyi tata wana aza matata vraimen ya solo noko azalaki matata azalaki ferme soki ye alobi no wana ekotikala kaka no akochange te soki alobi wi ekotikala kaka wi mais lolenge bienveni alobi tomesanaka na ye tomesanaka na ye mpenza toyebaka ndenge nini ya kobika na ye kino na ndenge nzambe azwaki molimo na ye tobikaka ndenge ya malamu amen toencourage maman Ngab. Amen. Vous comprendre ok parce que bien. Donc, là, papa Pierre Lokindo Mabuntima, Nasa, donc neveu à papa Messa Mtungati. Donc, en tout cas, nous avons félicité nos nanga ya mingi pour ceux qui n'ont pas ce témoignage. Donc, avant de faire sonner dans la bien. Pour ce qu'on a dit bien, hier on a allé électeur ya bilingue. Pour mon asso qui par exemple sur le Kuteninga naïe, avant de faire un programme goyoka, lobby foya anda kuna 11 pour la salle qui va journaux et belé foya au classé par journaux après ngamo naïe. a commis peu d'aba petit-fils. Alors, mon petit-fils naïe, na kombo ya Orly, il est pas dans un témoignage, elle va témoigner. Encourager Orly. Et après Orly, pour un témoignage, il y a patriarche Jean-François Zoubila. Bonsoir. Comment on a Orly ya Monica? Nous avons kombo ya bino wende na kombo ya Tukadi, mais ngana lode biso to lode ngambo. Sinon na eto simamani collègue na kanda zaraki na ngo na ba pesa kombo ya ramu. Soko wana alikaki biso ba ko makazi. Soka ina ko ba ero ka ba ero do pesa témoignage ba RPA.
soka ye so tozaki libala tebeka na démarche na sekene na aussi bato wana oya ambuya na zoya yo so kokota po soki kokoti fatu atuna mona koko moko donc azali bela koko moko boye ye anoni machete ba koko na yo mwana salo ba vanti ba koko ko sa ba vanti voire même akanisa mama na mai ba koti ngala na conteneur likolo asakana kana yaya na ye ya mwasi o mama aboti akinda kangisi na kota isi polisa bi na tie awa aki de prison te mena zo peseka discipline na lobi na ba obimisa donc azali koko moko boye alinga ki pena ba koko makasi batémoins zebele ye tant biso do toaki do bana mike so do ke tala ye kota no vanda alors linga mi to do ke mi ba dimanche ye lo ile ni zaka loso bacha suka na manteka na moyo so ka yo ana tuna olia kite bon c'est là voilà maloso tant moi ba tie lo do so ko ya ayebi ko sala ki wana ata ya ki ato obima ko depasa il faut kaka oya ka kolia ndaba adam ate de ka ke ndenge ni tesa muje ukakokolia te kokoza ndamu ko zisana siko bisanya ba système so to koti na sika no vanda to tala ka sika cha mbongo na ba azimbongo ba kobie abomba mwe ba petit de net ba centime atango likolo siko biso do ngawa akoko pesa na mbongo ni yo tanga apesa ma petit billet boy ngana oboya ko ko za ba kobie te fo za petit billet siko ba wale ko kino ndinga ko ko za wana témoignage la suka na ko pesa luka suki wana yo akala wana sikoyo jimbo petit frère ngala ndanga azali très curieux de on est musée de ni so tu ne peux pas nous kata so na bana suko kuna waseka e kwa faire ngai adia ko kata si adia so ni gilet akate su kazalia akona zana chance ya kaka ndi bakati na suna bongo na so bisoso na mona ya mungu na imana je ndio ndio kwa pesa pour encourager petit fils. Bakisa mo mke. Voilà, il posait comme un homme professionnel. C'était magister bio. Yebaki Moussa na yeye azali propriétaire ya Inge. Oyo ezali kobima et puis distribué dans Koko Tatapi pour l'information à découvrir au cas où il y a un phase avant de chéri Oyo, qui est grand décorateur et de la terre de Kinshasa, et pas à papa. Alors, papa travaillait dans les provisions et Babisu bazati mingi bazalaki na RTT azalaki na événement matériel oyo expliquaka ngai que azalaki na imprimerie oyo ezalaki professionnel à l'époque oyo bandeko na ye bajournaliste ya RTT lelo bamelaka ye et puis bamisusu bakomaki badéputé moyen à landela yango ezalaki à l'époque de Mobutu il fallait toucher commissaire d'état na ange wana ya amour pour la justice apesaka candidature na ye azala bourgmestre. J'espère que frère nanga alobi yango ou bien bosanaki so alobi te parce que ezalaki parmi baévénement clé oyo ya vie ya papa dans les centres professionnels. Apesaka candidature azala commissaire des zones à l'époque ya commune ya Kalam, mais alekaka te ayebisaka ngaki c'était grâce ya ba corruption parce que ya yebanaka vraiment, mais c'était étonnant qu'il alekaka te. Alors azali naza kolancer pe appel na famille na ye oyo baza na salle biso toza na besoin ba document ya revue wana parce que toza na besoin ko immortaliser ye na œuvre oyo ye amipesaki corps et âme. Toza na besoin ba document na ye nyonso soki makambo esili etant que papa abotaki biso mibale ya nango aza wana après ngai. Moi, je me rappelle que n'a passé 11 ans sans papa
parce que papa na maman va divorcer qui leur a 2 ans. Et puis, nazana souvenir ya bomwana le tozali kofanda na yolo et pas koko na biso moko. Nazali koyiba ke papa ye soki na yoki makelele ya Vespa to ya mobilette nde azali kotambola nango. Mais étant que mwana soki aye na mwana bakolo basangani ye akozwanga atinga na makolo na ye asombelinga miliki ya Nestlé ya mokie na ndao lingango. Nazomela yango bango bazosola na ye makambo ndaosola te. Après un moment, kaka na bomwana na nga mokie wana je me rappelle nazalaki na ba 6 ans nakomi komona soki Vespa eleli malgré la Vespa eleli bamama leki na ngai na Yolo Sud bakomemanga bakimi na ngai. Moi je ne savais pas bazokima nini. Tale na ko mukolo na eko comprendre que non bazokima ke papa monanga te. C'est-à-dire bazokimisanga ce papa ye a monanga te. Et donc c'était un père qui n'avait pas abandonné ses enfants. Et malheureusement bande ba maman bakoza na salle na muli ba ya koko bazawana. Wana za analyse na ngai. Famille maman nanga faisait croire comme si papa allait s'engager, mais ngamo na mona qui allait s'engager na ba atwana o ba maman les bandao qui s'engagent. Après 11 ans de beaucoup d'analyses sous grâce à cousin nanga Timothée na episode na ça. Et puis to kanga misu na papa te ninga ko kufa boye. Et loko na yeba kile na zo kende kotala ina matonge adao pesa anga ba livre. Nazaki a peu fait dans 17 ans, Azo Pesanga ba livre au monde à 500 pages. Ba Léonard de Balzac, ba auteur français. Natanga yango. Et puis nazaki kotanga livre na 500 pages na silisi na okene na matonge. Na bosa ngoma barabala ya na nga yebi. Akoye bisanga na sala résumé à livre à 500 pages à l'âge de 17 ans na salle. Et puis na bosa la résumé wana les places on a katanya oyebisanga o mangi place bo so la sisi livre na opesanga ni mususu et na tikala na nature wana tilo natanga ba livre na yeke ba passer le vele batanga ba livre te mais natanga ba livre pour na zo yango et pas na yebi dans natanga livre na za besoin de comprendre et ça dit pe natanga la Bible régulièrement comprendre la Bible na mona mususu. Et puis étant que père, je me rappelle ce qu'il y a là bazana na monaki na cimetière na kauka na tunaki papa ayebisanga vérité so bazana bana mususu apana na frère na wana zaye na kauka ayebisinga bazana bana mususu te et ezaka ngana frère na. Alors là na comment ko fa na boma na tunaki sous question où ezaki et pourquoi yena maman bakabwana ta atangelinga pe kumbo ya moto azaki à la base ya ye na maman kokabwana. C'était un homme oyo azalaki un cœur ouvert moto oyo azalaki kosalisa bato moto azalaki koede bato moto oyo akangama na bana na ye. Mais bato oyo ya mokili question na koza est-ce que papa akufa heureux to akufa heureux te bayebaki que c'était un homme oyo azalaki kosalisa bato oye pour na bosangana na biso to célébrer vie na ye ndenge azalaki na remercier bino mingi na ndenge boye wana eza pa nanga témoignage mpona papa nzambe apambola bino na ndenge boye koassiste. Merci pour encourager envers l'illustre disparu. Merci.
Bozanga, Bozanga,